Bonjour et bonsoir partout où vous êtes en train de suivre cette émission Star à l'horizon, votre émission qui vous ressemble, qui vous donne le goût et le valeur de suivre vos artistes musiciens dans cette émission. Bel et bien moi-même Mati Kassongo Kaskas, comme j'ai l'habitude de le dire. Dans cette émission aujourd'hui, on va recevoir pour vous celui qu'on appelle Kedino, miel de son. Oyo Binonio Soboebi, là où il a commencé, il a sorti. Aujourd'hui, mboka na biso lelo musique comme vaste comme lelo ya batu et belé bazolo bama. Aujourd'hui on va le savoir troyer bilan il y a année passée comment ça a été jusqu'aujourd'hui et puis projet et puis marambo belé sans polémique parce que lui il est tellement intelligent to kosolo la biso na bino naye awa. Je pense que bo sepela na romona ngai awa na media quoi bomoko media TV bo mesala komona ngai Matika Songo o na kozala là. Je dis un big dédicace à mon cordon Gaëtan Vandal que je salue tout le monde qui suit cette émission partout où vous êtes na bomoko media. Vous allez suivre cette émission sur Facebook. Tapez seulement Bomoko Media TV, Boko Landango en live sur Twitter, Bluesat, TNT, on est là, Boko Landa Biso. Sans plus tarder, je dirais meilleurs vœux, bonne année à Miel Descend. Meilleurs vœux, bonne année, Matika Songo. Donc, bonne année parce que ça fait 2 ans que je ne t'ai pas vu. Donc, na sanksi na bonne année à 2019, na 2020, donc toko 2021. Bonne année à tout le monde qui nous regarde. Je souhaite lever le meilleur Naba Congolais nyonso partout dans le monde. Mais avant qu'on bande émission na yo nakobosana te ko zonga mwa makanisi nanga mukie. Donc na bande ko na biso ya Beni na est ya Congo. Tango biso tozo loba bonne année, mais bonne année on a na lobby on a esengote parce que ba massacre zo continuer, bandeko bazo continuer ko kufa, mais silence o ezo régner na makambongo, on comprend plus rien, mais je suis de cœur avec mes frères et sœurs de Beni et partout au Ibisika, voire même à Kinshasa. Donc insécurité paysanne d'autre part makambo ba parti musupe batu ba fêter. Non, Kinshasa normalement fête ndenge ezala pena na kini ezalaki na ngote parce que j'ai quitté en ville peut-être 19h ndé nazomona ba papa musu ya misala kuna azokima azoluka kutu transport na demisaki na ya loso a tuti sous libakwa kwei et sopani na prince. Ça fait mal au cœur, mais voilà, donc je suis congolais, je resterai congolais, donc j'ai pas de famille unique, ma famille c'est le Congo, donc voilà. Merci beaucoup, c'est bien dit, ma famille c'est le Congo, nous tous on est des Congolais, aimons-nous les uns les autres comme dit, tout lingana, et ça n'a pas sindo lobi, moi père, mon biloko wana mukie, abeti nango sous les bako quoi. Donc bambou mamsou tikali sousou entre temps petit 5 6 7 n'a pas allé, mais la vie continue. On va parler maintenant de la musique, de vous-même, ceux qui tolobi tokotanan na bilan. Il y a son bilan il y a année passée, comment ça a été, est-ce positif, négatif ou comment? Non, ils qui très positif parce que Tokoma qui déjà l'année passée, ils année au EPC, moi personnellement, possibilité à réaliser rêve nangai parce que rêve nangai ils qui facilité, les lots peut-être zoa chance ou bien occasion il y a des anciens producteurs bateau banda produire batukala misusu pe ya Congo bazali soki même atave nanga mona lobaka mingi na RTNC Choms production na habité soki zoa occasion de produire artiste album mobimba peut-être avec 17 titres et tout et puis des voyages aussi inclus parce que n'a travaillé nyonso awa na studio nanga home studio nanga palais mais finissage nango mastering dernier mixage na kenda osala na poto donc
tout le temps aussi na ba déplacement, na ko miser sur l'album, sur l'orchestre et tout. C'est une expérience pour moi. J'ai accueilli une expérience énorme. Lelo mutokoki ko dribbler nga été facilement, même à ta producteur moko aye na minito poto to collaborer na ye à comprendre que na ko faciliter les sous na ba makambo ebele. Vous voyez, makambo ebele we ko zala que non, mais non, ici na moi connaissance parce que toko ke nango boy que nazala ka musicien moko ezala ka ke no bo voilà oyebi te ndenge nini ba chaka kutu ata chanson na plateforme oyebi te ndenge nini mastering yango ebandaka esila ka mixage ndenge nini yo moko pe kozala ke ingénieur du son azoloba ke no voilà ngai il faut futa ngai autant donc nyonso ezala mingi ba charge à producteur donc mais na loba avant aussi ça c'est comme si bo faciliter ba producteur parce que makambo ba producteur banda osala bino bokoma osala. Pourquoi? Parce que le producteur bazarali souté, beaucoup maka aussi c'est le qu'on a eu moko pas distributeur on est à distribuer. Ouais, bon, c'est pas dit que le producteur bazala souté, il y a producteur. Non, il y a quelques-uns au baza peine la chance bazana ba producteur na bango. Donc pas si on a baé bien côté, pas si on a baé bien côté, mais ça bien pour na biso autres ba pas si on a parce que lobby ce qui nous a pesi ba moyen il y a makasi donc du coup je peux produire quelqu'un facilement parce que naïbi début jusqu'à la fin. Comment ça marche, vous voyez, donc pour produire quelqu'un pour moi aujourd'hui etikalika ke nzambe apesanga makoki wana ya kosala ngo mais le reste j'ai déjà quelques connaissances na yango donc on parlait de bilan c'est pour ça na kena na moi diez on a de dire que non voilà c'était ezalaki ane moko pour nanga ya expérience ane moko ya ko réaliser rêve nangai et puis gloire à Dieu lelo batu bazoyoka ba texte o eza na kati ya disque nanga bazoyoka mélodie bazoyoka son bazoyoka arrangement réflexion et puis kota son au mibengi au misali déjà yo mondo au mibenga ramiel de son. Ouais, ça c'est vraiment bon on a ko bengango super santé pour ne pas que nazala na place ya ba mourir bonne musique to ya bato balandaka biso bangonde ouais bangonde nde bazoyo kawana retour na bangonde ozoya parce que je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu, na travail oyo na sali pendant les 2 ans ici reproche au bazo salanga ezaka félicitations. Et comme il reproche comme une félicitation. Ezaka félicitations. Okay, félicitations. Soukan album, soukan ndoule. Ce que j'avais un peu peur aussi là il faut donc to combination faut avouer. J'avais peur peut-être de dire que no balo bakinote nzembo wana kana nzembo wana danger. Mais échanger pendant makambu nango et lobi pendant omoni nayoki 4 chansons 2 fois tu sais. Donc nayoka na mususu te nayoki 6 chansons 2 fois te nayoka na mususu nayoki album mobimba mais nazo monter pesika donc ils a réussite totale vraiment réussite totale vraiment totale na honorer Congo na honorer jeunesse ya Congo na honorer musique na biso et puis eza ba rumba pur donc eza ba rumba pur donc pour parler du bilan yango na webiso que non bilan nanga 2019 eza très positif parce que na reçu défi au nga nazala ki nango quoi donc fin 2020 ozo pas 2019 nazala na projet sili na 2020 to bandi siko ndenge nini kokenango sikoyo tellement déjà depuis que j'ai commencé à annoncer l'album Préambule, j'ai dit que l'album Préambule 2020 on est en 2018 l'album Préambule 2020 ndenge nini yeumeli ndenge nini buena lobi non j'ai pensé au grand les gens t'entendaient vraiment parce que déjà dans la maison mère aux acquis déjà double revolver vocal les autres raté ils ont na ba valeur et ba chant vocal mususu ezo matisa chant
Parce que tikala ki siko yo moko bato ba découvrir yo bongo siko yo. Square ba découvrir qui na beti mo ba photo sans flash tac tac tac. Ba comprendre dans côté. Tellement moni que ezani no moni zamba o ezana ba mine. Hein? Zamba mine na technique de guerre batinda bangombe. Bakotinda bangombe pop ba comprendre que non mine sauter la voie est libre. C'est ça que moi je fais. Na pesi bango je réclame ma femme et bandolongo la ba mine. Eh beti ba biloko monete ya ba chinois mais eza iloko asika na mato ya ba congolais c'est bien. Na muto lobi na beti oh mais au saleli yango promotion tete ezalaki na kati ya stratégie na biso. Parce que au moni musique proprement dite musique yango moko na nesala promotion soki eza bien. Osopane musique na biso moko ekoma ke non ba banda ko kichichi po nzo sala na nte parce que mutema mabele kaka trop yango ba balinga il faut banda ko pousser ngona bana mais soki ke mutu nyonso aza na besoin ko nde balobaka neti bino bapandisango ba régisseur na biso nde nazomona boye ba grand cameraman na boye bavandi bayoki mélodie ya kitoko te. Par exemple Ibratoro abeti mélodie ya kitoko ifuto tchakango. Mille de sons beti nyonso wana ezaki ebo valoriser musique ya Congo parce que musique ya Congo est souffrir tant et souffrir danger par rapport à biso mongo ba congolais na bande ko na biso pe ndenge moni ndenge organisateur entre bino kanda mosu e koma pe na diaspora tellement toza ba leader d'opinion donc charge ya mboka nyonso ekoyaki na mutu na biso de dire que non voilà bozolobela makama mboka te bozolinga kaka kobina mais bon même si ka ebembe ezali bato babina kaka sokotal na pokwa no mona kaka musique bato bazobina musique musique ezalaka na frontière te musique bakangaka yango te eza neti mai so bo canaliser yango te ko tobola ko buka ta banda ko eleka donc lelo tosali effort wana ya kobunda tobundi trop na bande ko nanga nyonso ba artiste ezala mikolo ezala bana miki ezala baleki bazolanda biso donc artiste congolais faut ba betele maboko jour au jour parce que surtout biso vraiment toujours défendre rumba wana parce que rumba batu musuba na tamo kwa il y a 2-3 ans passé même batu ba betaka rumba makasi balukaki ba kima mwa moke neti to komo yo ka rumba soni ozopa tisko ba beta bino kana bozong sur rumba ngote boza so 2-3 personnes ba musuba monike bazokoka kote kunante bakena ba biloko ba inonce bi ba beta ba biloko musu monte bo abandonner yango. Non, moni par exemple neti soko tali carrière ya le jeune leader na biso na Inosbi omona banda même matana ba Vodacom bando yemba biloko ba Michael Jackson donc eza ndenge na ye futo tiki les a caché na ye mais chéri nanga na malaka na malala maneka aimba rumba moko bongo mais c'était bien ngakutu na ezana bon en fait alimbisanga place azali ezana nzembo na été na banzembo nyonso sala onga na lingane nzembo wana donc c'est ça nazala nango na téléphone nanga na yuka ngo de temps en temps quoi donc ça m'a fait tellement du bien de yakoyo kaye na nani wana mais bon ils a caché na ye et puis faire ça mais omoni eloko moko natala quoi karma pas karma love aloba que non danger tozana on a ba raison de 2030 kuna banini il a trop peur. Événement, le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France, start la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mix à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. De voir que nos rumba disparaître. Mais si vous avez album net ba préambule, c'est maintenant ezope sa espoir na bakulutu na batu oyo bakeli rumba o batika biso bakenda na milimo na bango bamona que non rumba ça doit encore exister parce que Nathalie ndenge ba congolais ba yambi album wana
En tout cas, on a préambule na lingi tokata ngana nute. Nangumba mananu vraiment nasenga merci, un grand merci. Nabana tout ya Congo. Et puis pourquoi pas africain nyonso? Partout là où vous êtes. Merci. Nabite merci nanga donc so ezala ke no motema na biso za netirete na fongoli ba mona ta motema nanga ndenge eza na kati ya kotangisa ba merci. Merci on a tu croyais pas en toi-même. Yo mon nom di mateke préambule ko sa marambo. Non. Omoni système moko ekota ke no ba artiste bazo bimisa biloko prématuré. Siko système on est rekota, il y a cela et suba koma ina ba doute de voir mais pourquoi est-ce que Yazoko qui ça 1 année, 2 ans en train de préparer un album. Est-ce que vous comprenez? Et rekoti bango lelo bango ça ni pelo somoko pourquoi banzembo bazo bimisa prématuré ndo lobiana ezo umela petezo sakaba 1 mois. C'est ça les problèmes. C'est ça que moi c'est ça les problèmes. Lelo congolais n'y soit comprendre que non. Il faut artiste aoume. Tala, osumon esumoni batuneti ba vie na biso ba mukuru ba bazoba. Azoba te, aza artiste o ezake non, azo soit descendance o ezalaki. Ya ba Taboulay, ba King Kester. Les jours les plus longs cultivé King Akufa etika na studio. Parce que album eza single te na single oui bien sûr single après 1 mois au beta tata au boaki na yo banini. Mais ce que ezake eza album Oezaki au Pesiango, un jour au Tiango na coffret. Moutavani peut-être à check non ça c'est l'album de miel des sons. Après 10-20 ans, sur la Zuyango à côté Siango bani même à taba CD bungi parce que 33 tours équipe bungati mais lelo ba père mususu non ba grand mususu ba bomba yango ya bandi oso pas atie abandi différence na bino miel de son ça la différence bi ke oza ebelor loba mais eskizanga pena kata ko mwandambo na bi ko za très intelligent bandozung sangaka na quelques maloba ndoro loba pourquoi différence wana ya bino na ba père akala lelo bango ba ole kaka bino parce que banzembo na bango bando kota na ba studio na bino te 30 tout moko ka wana ce disque moko ka wana sali nzembo mo pindinga koti wana achaki casque asisa do dia ke po mo bandela so eza tote koto to kata te me bino lelo studio ye marambo to ko kata nzembo ko sala boy mais bango ba ole ka bino ka banzembo na bango za toujours ba œuvre toujours aussi la te mais yango na lelo nga na kanisa ki na talinga ke no siko ba kulutu ba bando sala ndeni ti lelo Navanda, c'était en 2017. Ma fille, Aza européen, mais Aza congolais. C'est pas le sang de son père, mais Aza européen. Botaminami qu'il y a Kolikuna, Azakuna. Mais il avait encore quel âge? Na yoka boya na téléphone azoka nzembo moya koto. Polo yaka tobongisa. Ma fille Lolita Marley est née au 46 que je salue. Je sais qu'elle me manque beaucoup tellement. Et puis voilà, bon, Nazana Baboulot. Navanda nga moko donc dérangeant pendant taba 1 mois. Nazo raisonner mais ce que banzemu na biso eza banzemu mususu eza peut-être o eza banani et bimi nango kaka il y a 2 ans 3 ans passés. Mais okoyoka boye peut-être balingana bango souté. Obi ba yoka ngo en passant. Repane. Na vandi boye jumo tokei wananga na wenge musique à maison mère toke na Guinée. To beti banzembo o ya sika o to bimbisi na batana ezoleka inaperçu. To zongi kaka yongane ezatale Imadiami kalaib eye osopane na tukoti siko na boîte mo balu katu kanga gonga dumba de ngaki mais imagine ni bavie basala poke hélicoptère ti lelezo kanga te ezande muziki ezali puissant muziki mo ba contrôler yango baza ezali pena bana nzala ko sala yango siko nzala na yaka nini te ezwaka mo temps so 8 ans au travailler lokango et pesa nani yango no moni ba générique ngana beti 3 génériques na pesi 3 génériques na kati album 3
na préambule. Ils ont 3 génériques. Na zuité ata reproche mo que non obiba nzembo bien mais ba faux générique rien. Ba souka na ba générique. Soko yoki penda na côté mon na lobi. Les vieilles Jossar Nyo Kalongo. Kulutu Ngiama Makanda de la Finda. Na Rubini Sabango na ndenge ya Zaiko. Likolo fungwama mabele ningana batu babina. Tabandondo comme na biloro na bandondo kwana komi na ba intimidation, lingo intimider nani? Te eza intimidation te. Eza message bref et direct. Pour dire cela quoi? Veut dire que tu mélanges Nyo Kalongo et Wenge au 5-6 Zaiko Seben au 5-6 na Oabino Moko. Lelo pona ko honorer ba vie na nga nyonso ya Wenge muzika wana. Ndenge bazana pona ko honorer bango fuko beta Seben na boy. Fuko beta Sakuba ya modèle wana. Parce que nako kimate o ezala caché na bango ezala ke ba gete Zaiko. Ba gete Victoria. Ba sangisi. Basali caché à Wenge. Hein? No kabwani lisusu akuyobosa nile passé. Na banza ndenge ignore ekiminga mwa muke mebali msanga nakosuka wapi na bampasi ya mutindo oyo ngakuwe wana mbapero babenga Vincent Vangantama parce que Vangantama pona ni King Kester emenea mais erba koya banini duwiri mamwe logo bembe utimete yo zo nzango wana penda bavandi penda Zaiko. Vous comprenez ngayo bavandi Zaiko na vandi na étudier Nathalie 3 choses que moi j'ai étudié bakulutu babanda ko sala ndeni po banzemu na bangwe umela ti lelo tozo yembango non ezalaki ordre ya nzembo solfège ezali introduction nango ezali guitare ezoloba que lelo oyo kanzembo mususu bande ba clavier na ba clavier banda vie King Kese ela biso pe clavier donc clavier balongoli clavier na nzembo comme ti Seben lelo comme mais Zaiko muta komi nango pe kaka tozomona Zaiko ezobeta ngo papa chéri ezobeta ngo ba jeune pe bazobeta na boite na boite sente wana doto uzonga wana est-ce que zo pas na boite voilà hein na boite si vous nous critiquez ka ba jeune est-ce que nazo critiquer te mais je suis en train de faire l'analyse o nga na banda ko boule na mutu na nga avant na bimisa produit o nga na pesibino. Ce sont mes pensées de dire que non pour na nini il faut ezala kaka bongo mais so otali pe na ba générique na yo ka pe clavier zali mais nako tia yango de base te peut-être ko ya nango na makambo susu mais préambule c'était pour donner d'abord le meilleur de moi avec mes pensées nyonso na kanisa pour la musique na biso ya Congo. Vous comprendre? Parce que so otali pena que non ndenge ezala pena banana yeah mama sis kaye wana eza Seben ezo bima wana Usopan eza Seben donc bako fa nango titongo Usopan to fa nango titongo eza mabete clavier tout et kobeta nango parce que c'est normal musique mususu tozui mbonda toye nango pe de kompena nan tozui pe mbonda banini na minute wana banini et puis parce que na tango herba vie bazobeta biloko na ezotika la lelo clavier za mingi na Swede mbonda lo ningi sana banini tout ba dudu kibinda banini oyoka pena ke et bandi harmonica harmonica et pesi moi nani ba clavier ye ba komasi ko makasa c'est ça que moi je suis en train de dire donc pour dire quoi que je fais la musique. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mix à Lyon. Le
13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. ozopesa biso siko po bato batala yango na clip nango batala yango siko ba découvrir pe préambule. Non, je sais pas, les cas journée une émission parce que ça n'a pas les cas journée parce que nazana calendrier où eza que nga nazana bato ba géranga donc normalement to bimisaki disque oyo ezwa 2 semaines kaka na audio. Donc normalement ba clip proprement dit parce que ba clip ezali na l'action nazana ngo na téléphone nanga mais normalement eko bimana respect ya ba manager nanga na makamu nanga eko bima siko à partir ya fin semaine donc semaine toujours banda et siko ba clip e bandi ko bima et tout na minute toujours kaka na ba audio donc yango na ebisa que non naza pe na stratégie on a banda ebiso banda ba 2017 que moi je peux pas faire comme tout le monde, je fais selon ndenge nga nazo concevoir makambo ozo comprendre et loko so eza makasi tika yango eumela ba audio wana ya makasi ya kosakana te siku na koya kobakisa clip epesaka batu temps ya kovanda sikoyo ayebi azotala clip aoyemba nzembo Stratégie changea miel de son, stratégie changea avant biso stratégie on changeant ndeni poyo boutaki na stratégie wana lelo komi mususu ma yuzo zonga kana stratégie wana je salue Picho Pacha Sotali Konko na Norvège, je te salue là où tu es et puis sans oublier Gaïta Vandal, Francis Balingi, Venanga Jipen Production, je vous salue Mathieu, bienvenue sur Bolinganga, Laetitia Kouya, moi c'est Moto, na pesibino Mbote et Membidosha. Mais lelo oyo maintenant kilelo oyo ikoma clip sans Holanda na sima. Babwa kino clip mo na YouTube, batu ba Holanda, batala bakota mo ba vie, yema yo bwa ki son sans clip batu ba yo kakaka. Mais parce que non c'est la musique à ba vite non c'est la musique ya combat ya ko lukandenge nini valeur ya musique na biso ezonga toujours ça ba vie mikolo ye bien likambute omoni batu ba otala biso batu pe ba ba moni déjà eloko ngo eza bien audio nango muto asepela ngo ko yebisi ke video ebimi lobby a otala ngo kakati osopane a otala ngo kaka osopane ke muto atala video na yo quand même atali tina suka Kipango sa ine mo abime nzembo yo ba nzembo nini yo semi kudu nzembo clip nango ebima muko ni natala clip ndenge osokopana c'est ça eza ndenge nanga si tu as confiance à toi-même avant batuba biso ke simbi yo zozana ba confiance na yo moko boye ozana na makamno miel de son eza wengete o sali vocal batu bazomona nazana confiance ya nzambe na ngai nazana confiance ya mbora misara ndenge kikwiti awa vous comprendre et puis nazana confiance ya mato ya ba mourir ya musique parce que mato yo ba kosaki bango ezalaki kala oyo batu erezalaki no internet yete muto ozo ate temps ko vanda na musique ola nango kola marambo nyonso mutalukelu yango na mono za ndevie firme matoto mutalukelu marambo nazana confiance vous comprendre na confiance ya batu oyo ba yokaka musique ya bien nana confiance ya bato balinga ke non musique ole ke o se pencher car na insanité mais pencher na nuance pencher na ba corde vocale na webi misela bato ba biloko muso ba yokate oso pane siko o eza album nanga na obe yango eza éducation vocale ba jeune o bazolanda biso ba o bazwa tango bando yoka album o bazo travailler yango et pesa bango ba misala ebele ya ko travailler Ozo pande bisale bela au travail donc naza ezate kozala sur nanga mais naza sur na bato o ndenge bazotala biso bato bazo yo album préambule donc va continuer vraiment ko s'abonner na chaîne YouTube na biso ya Miel de Son officiel et puis pourquoi pas Kosomba album préambule na ba plateforme nyonso légal et à téléchargement donc parce que ça déjà disponible donc na lingi vraiment bosalanga plaisir wana et puis confiance wana ya ko s'abonner massivement pour à partir ya semaine où il y a les 15 tozobanda koboka siko ba clip nyonso
ya album préambule bo bando mona ngo moko lelo moko vendredi wana kuna moko kuna donc parce que tout ça déjà presque na 5 clips yani parce que ba clip mususu na linga ki na bandana ndi baloba la charité bien ordonnée commence par soi-même na bandana ba clip ya Kinshasa ki ba clip on a sali na kini muto tali bokino kini muto azala musu na mona côté okala place à Télémaki wana. Donc c'est ça mon envie. J'avais vraiment cette envie là pour ne pas décomplexer moi muke mutu nangai kotala que non parce que na sel ba clip belé na zaye même dans la maison merci au ba clip belé mikili toucher jouer na sala ngona na Paris et je réclame ma femme koute pe lisusu na sala na Paris nini fait de détresse sur hôtel va partir tous alana le roi la photo là ti ba jaune wana na ba géméreuse ba nini tout cas na kati na no rappelinga ce beau moment ngai rappelinga ce beau moment fait de détresse non mais on dirait chance ngozo continuer moi liboso botaki na ndo biso ne bandeli mono soko boto tozate to botela biso mona lichombe toni to ba ibotela biso mona o mukola kozwa baleki ba santike yaya za ki bien éduqué yaya za ki boelelo raison o yango lelo préambule préambule eza album ya ba africain nyonso album ya ba congolais nyonso pourquoi pas album ya mokili mobimba o eza ke soki kaka oyoki o sentir que no y a pas trop d'insanité mais nuance eza kitoko maloba eza kitoko son eza kitoko eyembeli mwana mobali wa yembi na yebite en tout cas il faut te faire découvrir Batuloko na ochela bino clip autoropona mais il a toujours une partie il y a ba vocal nae ou torocha fait des détresses pour bosser pela on mène aligné je réclame ma femme hein voilà ils a déjà clip ils a déjà on a yona nani pe ils a na kati ya préambule ils a clip ils a disponible oko chela bango ba monde ya ba couleur ba taki tito zoko dio taltandinga bandao ya na ba couleur je réclame ma femme en tout cas bien habillée le monteur là salam sala kitoko design ya clip en tout cas félicitations na ba norme il y a ba clip moi ozo sa mana kilelo mais avant tout souffler on a tout ça na osepela ou bandela biso na vocal mon botozaki na avant monsieur banda tant aux vocal wana ou na biso na fait des détresse aux moins quelques vocales après na tcheli bango siko je réclame ma couille et ça nini na mbela ki avant monsieur banda na bosa na ngoko pe à son âme nzambe abatela molimo na banini non eza nazo yoka parce nga na yoka nanga nazo ka disque Fali du coup eyelinga na nze moko ya yembi wana eyelinga mbala moko neti ya akenda na biloko frère na ye donc ezalaka bien donc toza totika na bomoi to reconnaître ta ba op bakenda na mwa ba nias ba ni parce so tellement mata na nzemu nanga mona yembi ba likamba nini na ngai na yembi ba nzoto nanga mobima pasi mwa muke ermo banini ban na yembi pe mo avec tabule muke donc ça est nini wanela ngai kalama wanela ngai kalama sikone bala vingo jicha sko eza nzembo oyo elinga ke memanga quartier latin à l'époque parce que ezala que notenga jour na loba pena sala pena ninya na nini na quartier latin na oyemba chant pour donc na bando sepela trop pena na mongongo ya babia. Voilà, c'est pas le sesco public, il y a quelques vocales, quelques chansons et un préambule. Après nesta pongi katani ndoto esili nazongeli kolela nanga mikolo nyonso naye kolata maji na bongola ndoto réalité pokolele koma koseka yokelengi déception comme affection, koswane comme dialogue, bitumbe comme mabina, ngambizona comme les papillons, na pumbali kolo yaba fololo yokelengi. On est à make sense nzembo ya Gary Wele,
on a immortalisé pe venangai Kayembe Shentemba. Kayembe Shentemba. Donc Sona Longwana, on a 17 chansons. On a 17 chansons, aller sans retour. Aller sans retour pesa wana banini oto imbina Chris Agajo ndekonanga moko ya angolais. Waneza yolobaki nanga sheroke okozonga yolobaki patiente okosala mikolo moke okozonga Christiana kozela ya maswana kuna pa yozali omoni nini kuna pa yoke yokutina nyango oyakangi ya makolo po yo umela boye pape amor amor bitiriniti baby baby litiki aki mufika lance lance doimi mufika lance lance doimi. Merci à toi, Kedino, big dédicace à Babi Babingake, Moutunanga Akati, Yamakasi, lui s'appelle Rock Matompi, et puis sans oublier Darnell Demse na monité. Darnell Montot. Oui, na minute toi ça na démarche. Une minute toi ça na démarche et puis kaka kota ndenge zala kaka. Donc je salue aussi Darnell Montot, pourquoi pas donc il passe à Bambongo. Donc Tetina Ngai Mboula Bokeseni Junior. Donc pourquoi pas Lévitz Lamiel, on a le lobby déjà DMC na kena bango quoi, voilà donc na pesi bureau na epé Shekina na pesi Mbote Shekina Mongo on a pire petit na bisope Shekina Mongo donc bana ngaba hein na bi zo le kapé na télévision na biso ya nini bana ngaba bana makala bana yolo bana masina kingasani bana eta Kanluka bana limité partout, pourquoi pas bana mbinza bana delvo donc des sons nini pe bimi Fabregas Zaboraki na featuring na Inosbi Héritier Watanabe Autoboaka Fali Poupa Autoboaka nani so abwaki on dirait Cindy Leker abwaki dans ba musique en nyonso ndenge yokian aucun ndeni. Ouais, nazo quand malem na episode na otoyoka hello moko ya nani ya dicap et pesinga moi idée na na yoki parce na yoki on ka lelo donc na yoki yango na kansi babi andongo bilora bab yerito yoki pesinga ma misu et tout donc naoki ya batu naoki ya bango tu naoki ya netoki côté naoki ya batu tu donc nazo ka yo zoneni hein sokaki ya wato raisonner ni partir on a raisonné ka belle époque ancien temps nini tout voilà on va finir bientôt mais avant de finir na poser une question monto zonga na début na eptona ko avantage bilan na yo. Il y a année passée avantage on a des avantages et ça qui ne c'est un caca avantage et c'est un caca bonusco des avantages des avantages c'est là que ignorance ou peut-être ninga musubando ça de croire comme si que non album langa bima déjà et tout bayoka yangote les kana se ambetu et puis yako luka kozwa ba jeune moko sans maturité les envoyer à la télé insulter. Événement, le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mix à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Chant, voix. So vani peno yogi que non o a pasoli yomo commission que a finginga. Lucas ko sala pe fort o pasole loko
ofinga ye pe na champ okopane parce que ba vie na biso so tali mingi na kala même atabando bengo mbwakela ezala na nzembo po asala mbwakela eza teke avandi boya bandi ke no yo tabule yo nge yo ku de te banda oswana na bashan yango no moni ke no ndingi za boye tengu libata tengu na kotilo samwa ndenge na ndenge pona monesi kabaka yo batilinga wapinose yato na molangi ya welobelanga po bolingo na nga etika kotambola tengu libata tengu natika fiera kibo mwasi pona metenir libala na nga nasali nini bamemelanga bolingo na mama mbikudi ye tozopesa conseil eloko etinda minzambe atinda biso na mokili artiste chanteur l'homme public c'est pour conseiller pour nous bunda permo pour mboka na yo vous comprendre et non pour insulter les autres déjà les gens qui insultent les autres yebaka ke esika na yo eza na place wana bakoki ko classer toyoka préambule toyoka préambule oyoka pena mwasi andumba ata pimeli mbongo na ye ko regretter te po ebite pasi ya monaka na butu Motatuti libakuna diama te kati mosapi akolela te po esengwa diama ekosilisa mpasi nyonso bosekanga te po boyebi te pasi nazomona na bolingo yo obala makambo obala pete makambo mama obala makambo obala pete makambo bolingo nyokola député na ndako na parlement voter la loi contre la femme obala makambo obala pete on a romantique. Moi déjà il y a déjà goût. Tout fanda na TV siko to ko sola banzembo ngana su na tango sola magamusu te yangwana na kosenga na profiter na émission non de dire aussi lancer le message na bandego mususu ba olinga ko ya ko sala émission na ngamiel boya yoka peut-être préambule oyeto sola na yo masolo parce que eza réserve moko o ekozwa peut-être 2030 que non eza non na masolo ko sola pona préambule mais boye langa ba kombo ba tusute na boy na lingi su kombo mutu na émission na ngate na lingi su te excellent peut batanga kana émission na bon naza ko tunatina te batanga kombo na ngai te natanga pe kombo na bango te totanga na ba kombo ba musique tozobeta po tozo travailler musique po na lokumu ya Congo po na ba to bazoyo ka poto luka gangi pena biso kozwa temps ebele na micro ya bimatika songo pona banda ko luka ko insulter moninga to koloba mabe so to sala ki yango lobi balimbisa biso mais ngana osala ngo souti donc journaliste soko ye déjà pena bana otuninga na masolo abatu je préfère nakata émission na yo ezala impolitesse te bandeko ba koyoka nga un peu partout dans le monde ezala impolitesse te ba comprendre nga je vais plus parler de gens na moni neti ezana batu musu ba benga bango non que ça l'émission na miel les kana boy moi $5 banini ozo che faut tout na ebno makamunanga po yo yebi kaka barotuna mbala moko luki ozo insister na ngo po kaka et comme bazali ba Jean-Luc ça bon bazar vous on a raison si na lingi souté en tout cas déontologie journalistique na biso échanger oyeboy tout bandi ko décortiquer donc on tel pena bogeno nazo bimela miel pena na 7h 7h non pardon bola musae bon ngana na respect à presse na olamuka otaki no yepena peut-être voir na ezala air moko banini akia amelina no alieba mondongo abandi ko ganga presse ko ce mois moi biminde bimate na 5h okoya pe to sa no émission bo sengi pe bani mo pe ba tierce bimba nini yango na ndesi ko be émission bo sala boko mela ba chanteur na bino ezate lelo kingani ya sala ibotete pardon to défendre musique na ba vraie valeur nango opesi idée à bientôt comme la rabat chanteur mais le même ba chanteur ngo muta ko ma 5h avant non libanda mutu banda beta porte no robima te pose la li abi ero tezonga te likambote peut-être pe azalaki nako condamné te ero zalaki na studio butu mobimba ero zonga retard ndo côté au mi côté li non na mi côté li te na côté li ba artiste ya Congo si likambote mais je vous dis que
ceux qui ont une disponibilité, qui rendez-vous un artiste, ils savent que non, bon, ça va, je vais venir le grand matin parce que nous en a besoin le grand matin par exemple. Si vous en a besoin, ils ont que non bon, ils ont que émissionner sur ça la pour yembis artiste. Si vous en a besoin que ça la rubrique qu'on a hôtel que non non, ali na bando yembis na artiste na ba 5 heures, na tala ba capacité à voir artiste na biso. Ozomona parce que en tout cas nation e komianga. Boyoki yango awa mutu moko ta bandango ngam na bandango. Lelo monique même à ta valeur mosu soit de valeur gouvernementale, je sais pas si on a lobby bien si on a lobby ma beba limbisanga et pas ba artiste ba comment vous avez sonné moi souka kuna pona nini ba mona netika que non mais non il y a des artistes qui ont étudié il y a et ça na ba artiste ba kokipe lelo avant de pe diriger Congo. Vous comprenez? Bazali a dirigé le Congo et bazobenge président de la République bani kitoko de République na Libéria. Vous comprenez? Mais ceux qui batala kaka to apprenant ka ba fanatique na biso ka insulte na ko boya bani ate loko eza bien linka ko boya iluko muninga eza bien ndima yango net babilo musuna zo ka na loko eza bien iluko eza bien. Mais peut-être na bien notaki a koto nde ay baby sa côté à kati fallait atikango ndenge bandaki nango awa ekende. Vous comprenez? C'est comme ça. Babilo quoi bien za ebele o nyo sebimia wa tangelinga pour ne pas que parce que un homme intelligent ne peut pas échapper ba question to banine mususu tu m'as parlé de ya ba album ebima qui est tout album nyo sebimi eza bien. Eza vraiment bien mais ndé siko préambule eza ndé na mo particularité. Il y a moins éducation vocale et puis na respecter ba normes ya rumba parce que na kena ba côté exact ba rumba na respecter des normes ya rumba mais bien pour na bien nyo ça bien mais pour na respect à normes préambule muteza ezo chapeauter moi muki. Merci beaucoup, c'est tout à fait normal. Il y a Koko Mishamwa no roboti, rolling à moi non te kolinga ya voisin donc vous avez raté. Préambule, allez-y sur YouTube, tapez Miel des sons officiel. Banzembo ezali wana, bo s'abonner na page nae, bo s'abonner na YouTube nae. En tout cas, vous allez consommer de la bonne musique parce que moi je connais Miel très tôt et puis na yebi savoir faire na yeba tant bato musuba ke mena masanga na boîte ye banda yemba tant bato ba ke kanga banini kuna ye a yemba kaka de moi vraiment to kutana mission mo to kuta na yebo mona matina podium lobby yembi meto lala ine 5 na boîte mais ya banda yemba et puis tout le temps azo continuer toujours na discipline wana na kosala marambo oyo yaye po lelo nzambe abénir. On arrive à la fin na ebité ya ko bakisa eza nini na bato nyonso ba otala biso ya ko bakisa ezaka que continuer encore ya koyoka album préambule continuer d'acheter na ba plateforme nyonso en attendant ba CD et koya nango après ba clip semaine il y a les 15 déjà to bandi ba clip et tout donc tout ça déjà presque 5 clips 6 clips je crois déjà tourné ou ça déjà tout ça nango donc to banda koboaka bandeko nzemo nanga wana make sense talingaka ngo mingi ozo kopande clip nango ngo ebimi otali na clip et tout donc abonnez-vous encore na continuer na marteler donc na chaîne YouTube na biso et puis banzembo peza wana o s'abonner au talipé pose en retard te à la clip ndenge goya au mon appel que non et pas na yo petantin malamoko tali et tout donc Instagram Miel des sons officiel Twitter Miel des sons officiel Facebook Miel des sons officiel donc abonnez-vous soutenez vos artistes parce que le kumu ya musique na biso ezana maboko na bino ba mécène ya musique ya Congo bato bafongola motema parce que boyebi ke lelo musique na biso tozaka na problème ya soutien makasi par rapport ya ba institution nzambe asunga ke asimba pe motema bakonzi ya mboka babwaka vraiment lisu moko ya bien pona culture ya mboka oyo ezo kotisa mbongo ebele me mbongo wana ezo leka na bandenge moko boye soki susu ba pesi su culture na biso artiste ya mboka oyo valeur na ye na position ya kozwa
y a artiste ba comprendre que non vraiment Congo ko kende sou liboso makasi parce que Congo eza mboka ya musique. Merci beaucoup. Na ba richesse tozanango richesse wana pe musique eza pe na kati ya Congo. Merci beaucoup Miel de Son, merci na bandego nyonso batala biso pour ton information. Un mot à dire seulement un peu pour te clôturer par rapport à Star à l'horizon. Aux premier invité Nabiso et à Bomoko Média officiel ou Bandi Lelo. Aux premier invité à Star à l'horizon dans l'émission. Préambule, premier album, premier invité. Qu'est-ce que moi je peux dire? Bomoko Télévision. Toi, Star à l'horizon. Je sais que le bon Dieu m'a donné cette bénédiction de faire cette musique où il y a le monde entier d'accord. Et puis je sais que le monde entier va être d'accord avec cette émission, avec notre chaîne Bomoko Télévision. Merci. Vous travaillez kaka na sembo. Vous promouvoir kaka ba artiste nabino. Mais na bo ite ba artiste étranger pe herbazoya bocha bango po mais ba artiste ya mboka azala bimisi musique na ye azane na mbongo te boluka ko soutenir ye parce que eza lokumu ya Congo parce que ba jeune belé ba oya sima na biso mususu akoki pe ko on a comme leader mais possibilité eza mingi te il faut bino ndebo cha maboko na musique na biso en tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Restez branchés sur votre chaîne Bomoko Média TV, télévision. Merci à vous, merci à mes deux caméramans, merci à Binonion, Sobolinga Matika Songo. Merci, Boza tellement belé. Borosepe un Star à l'horizon, encore de retour na Katia Kinshasa. Et Zongi les sous émission et Botamara na Bachan et belé, moi tout temps à Kombozate. Quant à moi, je vous dis au revoir. À la prochaine émission. Bye.